soutenir bango un musicien nini oyo ba imita kombo na ye ba bimi idole na ye azana succès au petit fallait azana ils ont des films faut qu'on appelle ba petit intel ba on appelle makam oyo petit on peut mettre tout na penga moko pourquoi c'est la cas choix e Fally ça c'est ça pour bazo comprendre que Fally lelo aza emblème na biso na lo bango à chaque fois so to compter diamant or Fally cuivre yango preuve no moni lelo mamba na Canada ba sali voilà première fois musique à Congo challenge ça la maquet continent on a continent oyo ba ça la concurrence ce qui lelo to sengi vidéo ya podium ya Kabaseleza na mona grandeur a Fally na rima ya mana Congo Brazzaville oh quartier la terre eye na édition avenir kangama la bac nini moya ba militaire za na Brazza et kanga pointi coin muto akota te po Fally azaki wana place au industrie musicale na mboka ezala raté droit d'auteur l'aime souper ya mayuya mais lelo ça Fally wana ce que toni mato kité quoi lelo so otali bien Fally pour passer face na ba Nigérien yemoko ngam na yibisa so tangi ba Nigérien so ba régner wana o tie Fally Mupanzi nane bo bimisa bo tindele bo na bon OK mais autant le concert musicien so na ya Congo boy o eza Congo pene ezo échec oh ozo ba concert mutu ezo e banate makolo ezo e banate Bonjour, bonsoir chers internautes, bienvenue à tous les abonnés de la Bodouga Télévision, merci pour la confiance et la fidélité. N'indiquez vous allez avoir vraiment un bel partout à Kolanda émission, tout peut être tout nabino, ba warrior ba lobini, tout ça là quand on a pour copier sabino, ba information réelle, ba news oza ko circuler na internet nabiso. Et puis voilà, merci na bato tout bolinganga nana bola, la petite nana, moi la mananga na lingabino ya trop. Donc bon s'abonner massivement, liker, commenter, partager. Et ça, la biso vraiment plaisir à trop. Et là, je dis merci à toi, Cascasseré Capoiseau, notre partenaire officiel. Rubrique matin le prix Nobel de la joie. Les Fiston Bouchon, les donc vous s'abonner. Et ça, la biso bien. Grâce derrière la caméra, nous avons invité Nanga Kokaba Warrior. Nous avons développé, sur la macambo. Et ça, sur l'actualité. Voilà. Bonjour. Jericho Betox Kokaba Warrior. Bonjour Nana Boula. Bonne santé papa. Non na bisa bino botu na santé, botu na boni Fally. Parce que ceux qui ya za malamu biso pe ba warrior to za malamu. OK. Donc on a déjà ni mozo na santé za kimia, na za pepele parce que tous un artiste lelo et a comme ça biso famille na ye et tous ça sous ba fanatique to comme famille na ye donc na za pena pepele santé za bien ma mozo qui est bien. Nanga mna biso ba warrior ko les ala raté pas la biso ko les ala raté vraiment oh c'est pas vrai parce que l'on est sur nous nanga mna mino ko les ala raté non tout ça un leader moko boy il est trop professionnel et puis ayebi oyo a servir ba fanatique na ye au-delà de tout nenga loba ke tout ça ba famille na ye mais a servir biso biloko to liaka to tondi abakisi su mususu so mon donc nanga mna biso ba warrior kimi ezala nango vous aura toujours tout ça ya ko sepela Leti siko na zolo bo. Le binga na sauté ma bé. Te moi c'est moi comment wana. Na que déjà na banda ko de bataille ko sepela. To vanda penza côté wana. Bonne nouvelle biso c'est tout ko zwa. To vanda wana to koma côté wana. Mais par rapport à votre côté ba sujet na biso o to lobela lelo na lingo pe c'est impression na yo. Par rapport à concert à Guess Maroto à Betakile 14 au monde qu'on en dengue. D'abord, on dit pour mes musiciens à Congo, pas ça à Moussala. Moni musicien, ça la Moussala na eu. Pourquoi c'est là-bas tout makamouté? Fally pour pas nélo maramozo sala. Et ça oyo a préparé à nous. Aïba qui un jour non sala oh non sala oh non sala. Mais mission le beaucoup que na repé ça va nous charge, pour que na kondana, pour que bim ça va bandoki lelo yo. Oui, Congo Zaki honoré dans le conseil à Guess Maroto. On a eu que papou, notre papou, a bimé sur l'os, naro na satanda qui n'a pas. On a dit et honoré musique na bisou. Les lois sont bien. Fally pour passer face na Nigérien. Yemoko ngam na yibisa. So tangi ba Nigérien so ba régner wana. O tie Fally Mupanzi nane bo bimisa bo tindele bo na bon. Nani bo bimisa bo tindele ba petit on a barema donc à ça face à Nigérien mais ceux qui ba mission so ba travailler et on ça la bien Guess Maroto na quoi no ozu pe moi moko Nigérien moko un tel ozu et ça a été charge de musique mutu moko kumba na mapeka
et ça la ye et zo senga ba mise ba travailler comment il fait na chose ça ba ki ba mamanchiki ba tebele ba silika et le nyonso même moi et là nazo lo baboui na sali théâtre mais na kene quand même ina ko apprendre moi théorie wana pe oye ba musala domaine nyonso moi nchiki na moi ya la bien donc nga on sait la musique à Congo botike la fadi charge parce que botike lié charge makasi ba abunda na ba Nigérien abunda na ba Camerounais abunda na ba inter mais le losoki ne to moni geza betena et c'est bien et ça Congo est gagné mais autant la concert ministère na ya Congo boy o eza Congo bene ezo échec ozo ba concert mutu ezo e banate ma ko ezo e banate mais et puis na format lelo tala ba concert ezo beta malilo o mona ke oyo ne ona bisa ba fanatique ba musicien bele boke na rotala ba concert ba musicien soit libanda boko yebisa ba leader na bino ba beta bongo eza concert te ke mutu akota lokwa ba mona ba pexebi ba tinde bitinda na era kolia eza concert te ke musicien zota na sima azo signaler drummer kota na passage boy te lelo nyonso comme ça la mara système moko ya lelo donc c'est un peu ça en tout cas Diez m'a été félicitations au moment où tu perdais qui vraiment ndeko na grand frère na a été ko beta wana ngapo na za muta vérité en tout cas Congo et Polaki franchement Congo et Polaki au monde linganga ya ba vétéran mon bazaki na podium conseil réseau ba na mutu na makoloté mais quand même Diez m'a été à honorer Congo et puis il y a un moyen na bisa ka batuke bato ba ba langage fallait poupa so mutaye pembeni na ye moto esila Gez lelo yeyo aza aw mais fallait soutenir Martus kasi yamona zo loba ke Gez lelo totali Gez tangela na musicien nini oyo ba imita kombo na ye ba bimi idole na ye aza na succès au petit fallait aza na ils ont des films so to mona pe ba petit intel ba osa pe makambo oyo petit on a mis tout na penga moko pourquoi c'est la choix fallait kasi eza pour bazo comprendre que fallait lelo aza emblème na biso na lo bango chaque fois so to compter diamant or fallait cuivre parce que ngane na za iranium on a bien ngote so na kutana ngona nzela na oyeba ngote mais fallait aza recherche na biso na monnaie faut te protéger voilà o biso Congo to dambo moi sérieux que ça soit Gaulois, Spiritas, Warrior. Biso tout na moment il comme to ngana to bandu kumisa fali. Ndé na Brazzaville basala roga. Moi na Brazzaville, OK c'est belé ba yeba te. Patrouille des stars ezali, extra musique ezali, compter Mouyas 3 ans, mais c'est comme il kama mboka, ba bimisa roga na bango. Et ça ndé mona Congo faut basala bongo. Parce que biso basala ngo tout ça cause ani. Eza cause la kibomoto te. Biso to lingi et puis fali lelo aza mutu a se sacrifier pour musique et bien t'en as pour toi eza ntsaka te lelo bo tia ba date bo sepela mais soki bo zongi sima il faut bo pese merci parce que nana ko kai ko meka kuna ta mutu ko bo kicha ko mo bo intel kuta zakane mwana malamu so to bougega atiki bo kicha lo ba on a vidéo so to bougega atika a résister raté mais fallait pour pas baki non musique ezo ba ndeko na biso ba Côte d'Ivoire ba yemba ni to boy musique na bo te ba yemba nini na Côte d'Ivoire ça dans le roi m'aider Côte d'Ivoire ba mise toi Côte d'Ivoire ba bimisa nzemo m'aider to afsana mais au moment na jomo ba Côte d'Ivoire c'est difficile de chanter, les gens sont assis mais na pays où au Congo les qui ont la musique grâce à Fali donc ba mise photo soit conscience voilà to tika ba polémique ezanga tina yo leader on na plateau bando tout abordir ozanga ba porter parole ou comment créer des studios ndia eza pembena kota yemba ça ba nzebo ba chef d'œuvre fallait ça ouais devoir yango wana bena OK donc c'est un peu ça donc ça va travailler ba ça musala bon voilà donc on a été fallu pour administrer ce calendrier auto yebeta calendrier européen et puis tournée américaine pe otiko bima n'habité côté aux États-Unis déjà bana ya Atlanta Dallas ça déjà ko sepela ba côté ba France wana Canada ba Montréal ça déjà ko sepela calendrier fallait pour pas quitter kuna n'habité tant calendrier na bimaki c'est ça que non ndé d'abord calendrier omoni Congo et wuta ko na soni ya ko benga tournée américaine o ba beta concert moko na ndaba ngaba omoni to bundiso nyoso tout osala to bundela Congo Congo wuta ko na soni ba ba bipe ba biso pe na tournée américaine ba ke ba beti concert a liboso na fiasco ya mi balé balati jomo boy queer abi malokola organisateur yene muta siliki artiste c'est pas siliki donc ekenda ka bongo sans explication
lelo na mboka na comme ça Fali il faut aya ko se justifier ta Fali moko bene fois ya vanda ya expliquer biso mais soki mutu mo sa likambo ni pardon ni excuse a kosi ba fanatique azobi ba congolais donc ngato na monaki tourner en américain na sepela non parce que tout ko za na soni na États-Unis obi ba Amérique wana za ba mboka moko bato bakendaka misala il faut ba longola ba stress ba misala ba une semaine et Amérique wana ka ne mutu tant papa kende ko beta na tournée européenne ba belelaki ba biso pe to na posa na yo yango preuve no moni lelo makamba na Canada ba sali voilà première fois musique à Congo challenge ça la marqué continent on a continent ba ça la concurrence et puis Canada a gagné hein et gagné déjà oh et ba les ba ça ba wana Marseille wana ba billets zo kende makasi Babi Canada ça presque 80% de gens c'est ça c'est ça ce qu'on to lobby awake de wendo vongaye et popolo waiti na mona suka musique na diki petit fan diki petit fan si on a sala ba fan ba bando ko sala challenge ya concurrence ya ko somba ba billet voilà c'est ça et là vous sala ba fan ba sala bongo zani artiste il est professionnel azana ba tube ana ba nzembo Fali lelo ana ba nzembo so beta raté est-ce que bien c'est que vous doit apprendre beta raté mais ça ba chef d'œuvre il ça ba nzembo le là nyoka laissé nzembo akala mais oui donc on peut te faire ces kabasela ba nobeta on a répertoire ni ba nzembo le ba tcho donc des droits chemin à 207 o ezala ngo ya yete bato bazo bakio azo sa comparer nango ya yete kasi bino pe bobenga jo ayemba nzambi zei to ayemba yelele mwana ndinga ka soborema vraiment bo remixango et ça makambo 207 isali OK donc ça montre que fali pour ba tourner chez biso lelo 11 dates yango na kamwe dajo aloba fali olembaraté ana raison si tala pose à la musicien tu vas dato fala tchewana oyi ba musicien ba okimo combien de fois na poto côté la fali ndingo to ba 11 dates fala pe maraté lembaraté ezaka pour asepe ba fanatique na yeto te ba fanatique to za na posa na ye posa fali si la raté omoni ba minoko yaka ba kronima mo ba yaka te abeti petro France balembi ya lukuta abeti la rabino ba abeti la biso azobeti la biso au-delà de tout ba mourir na ba mourir la bonne musique bazali mais c'est nous les warriors d'abord est-ce que biso to ko lemba fali pour ceux qui to lemba ki épée atala ka biso na misu mo a tia ba date wa te 11 date na biso ki on se prend ba langage monsieur solo mama oh date mo eleki 11 date ya wapi fali pour patie et puis lelo otala ba province surtout à côté de France wana c'est le Cameroun na biso ba mise ba kola na poto wana ba kola na ba France ba betera na ba province wana fali pour patie wana ba banga ngo province ya poto ezala kola ba ndulute na kokela milieu mo bona ko se onga wera bandimi mais pona ba mona yete to na nga fali bandimi mais ce que province ya poto ezaka bata ba logique et ba ville ko Rennes na France et ça ba ville mo mona bata ba logique so ba ville o fala ko beta ba Marseille ba Lille ba Nantes wana so za musicien so ba nzembo ko fali te ko ya te ko mekate o kanga batu ba ndoki très bien fali a ko beta na ba province na France et nous connaissons quoi assurer fali a ko beta na ba province ezali fali azaki élève ba maître bazalaka et lelo comme maître mais na ki maître na ye ba devoir ko batu batikaka ya sala mais o ya sali lelo batu ba sala et appelle la mutumo pour pas olunga ba te akokate nanu te yo na maître ki sabo sema makamba lobati Congo eza elem soupe ko za sous la chance te kozwa mutu musicien ko fali po olanda te makamba lobati ba benga ye warrior oh bato aboya ba fali ba ya kala misusu ya misumbala mako kana na mukili Congo bozui bo négliger bozoye baté est-ce que bike na Israël eza bato musu tile lo baduta te oya ya eza Yesu te est-ce que ce qu'on bato belé ba yotala zaka ne yem batinira biso na Congo pona musique ba ignorant bato na soloka OK donc fali ku pa lelo ngana oyebisa yo makambo azo sala ezali makambo oyo a préparer ya voilà carrière a fallu tina golo so tourner carrière a fallu beto li solo tala latin quartier latin est victime
mais ce qu'on dit bête les sola leader non aye bien ça montre que ça qui mutu moi ça na leadership katina vous comprenez donc na loba ngo chaque fois fallait poupa soka ya raté na musique à Congo to ngai to mona pasi to vana na mboko domi sawa la Nigeria ko s'imposer na émission na ko bandoko mutema pasi moko mais tant kaka fallait habiter il faut to corriger bateau yo mona basi ya makalisus c'est fallait ça Moïse la musique oh yo so ba Moïse nzambe on a eu bâti ayo ba ko bemba nga Jésus c'est comme ça mwana voilà merci à toi donc vous savez massivement sur la Boduga télévision bah tout vous avez besoin de contacter un numéro ça plus 243 81 00 27 431 plus 243 81 00 27 431 voilà Kokaba Warrior tozongeli pour vendre surtout tout le monde il fallait pour pas à saluer annonce to fait à saluer message ya ba warrior ya ba fanatique na ye ba pour la place to ba ça la bani oh là là challenge pour la place oui ba pour la place ya conseil parce que ozala même peut-être on aucun message voilà côté na moi qui place na vandaki obi nga fallait on sanga bilengi mo même na quartier skara vandaka eza quartier kimia me ba sanga yo po lekisa ko ganga makasi tant on a moni message wana gangi obi poani musicien oyo azalaka en communion na ba fanatique na ye moni lo la sake fallait ça proche na biso yango wana ayebi o nini ayebi ke ba wa ba no déclarer que stade de martyr double wana to attaque yango si ko moni tala ko place na mona ba ke fallait le ki kabasele na mayele après si biso charge oyo kabila le père aloba prenez-vous en charge donc to mi pone la place ezate ke bapesi yo awa yo moko pona oki opona place moko oki kodinda na mai likola kiteti donc fali pour amona naza musicien moko professionnel abi opona natikeli bino semaine boye natikeli bino 5 places boye bopona donc c'est bien parce que ba fanatique oyo lelo ba musicien bele ba yeba raté ya kozala communion ba fanatique na bango omoni lelo so ba musicien congolais ba taka communion ba fanatique na bango mais ba si ba zo disque d'or fali paiement. Oh, bien sûr. Mais oui, si vous avez dit que d'or, en communion, ça te bango na ba fanatique. Ba fanatique ba so ba titre ba nzembute, ba so ba maloba so ba na katité. Ba za communion te. Complicité on a complicité on a donc na ba fanatique. Autant so on l'a mis vraiment bien. Na vidéo fallait saluer. Au moins pas na poster pour communiquer ba fanatique na yo pas vidéo vraiment. Et le moins on transmettre ba te fallait donc biso kutunga na ba fanatique ne te fallait ça donc ça mutu moko. Na ebité so nza bazaki précéder mtenga za Yesu. Ce nzambe azali précédé ayé mtenga za Yesu bipo ani pani eza ba bilom suba to ba négligeaka OK fallait amona c'est ça est-ce que fallait amona vient na biso chaque Congo na hôpital ba benga ni na téléphone amona ndi fallait amoni sœur na biso handicapé na réseaux sociaux asala ka challenge ba nzembu kutu ya yete apesier cadeau mwana mwasi mo bazola na mobala kimie aya yeko boloba biloba no. Donc, aux hommes qui sont en communion na batu, azala humanisme qui bon moto, ebi passe ya mutu. Donc, ce qui lelo batike biso place autopona, ngana monyango ezali professionnalisme. Ouais. Parce que fali pour parler on ça ne kabasela ça que bon ça va le quoi to tchaki festini nyoyo. Biso kaka photo beta ngo kaka. To la ça fali kaka. To beti 3 jours. Ce qui lelo to sengi vidéo ya podium ya kabaseleza ezati. Ya mona bi double parler du peuple. Ah, mais batumi va pour naka ndolo wataka ndolo oui na moi il ndolo batu ba voter makasi mais oui na ba parler du peuple point ba député ba na ba stress makasi o ben jour fali pour pas beta député mo ba la bengi moi sne yaro rejoindre nga place fali so bi mala mo ba koti conseil ya mo ba la bengi moi sne yaka ya moi sa bengi mo ba ne yaka ba kutani wana alo batiko na okuna ndi makelele bo pole bokata instrument. Oui, deuxième jour, bakata bango conseil. Parce qu'il a fallu musique le quoi bêta kimia. Si tu n'as pas 207 on est yo. Mais ils sont pas députés, ba fait ils sont pas mosso, ba Jean-Marie Lukula ce niveau ba la stress parce que ba zo travailler makasi. Na pona nga na zo mona vision na ngondi double.
palais du peuple. Mais tu as dit que Nani Fali, apparemment ça fait coïncidence. Mais à son équation. Abetaki le 29 octobre, c'était de mars, il fallait Abetaki. C'est la saison en boula. Oh, ça début sur la boula. Fallait sur la Nzambe. Il fallait au Kangamboula. Kangamboula, il fallait sur la Nzambe. Comment va mesure de sécurité pesala? Na moment il fallait mettre un concert, même Nzambe ça va je le mot déranger ngati. Na la femme. Arolinga te mboule beta. Ngam na zo bisayo. Je mets quiconque à défi. Nous fallait mettre un concert octobre wana. Mboule beta. Na émission na bola Nzambe akota la concert wana. Ba événement nyonso fali Nzambe azalaka. Ayi saka ba angelu muto a déranger ngati. Oh Ange Michael Zalakuna. Oh Ange nani soki Manson nani. Comment nani? Nani Ange nani Zalakuna. Tikala ta no makamba fali. Donc mbula ekobeta te. Mais Naboul n'a ezali double palais du peuple. Mais Coco, comment on a le lot passé à Fali, j'avais préservé ma musicien sous les lots. Au moins, ma warrior, mon souvenir a comparé Fali, ma musicien locaux. C'est comme si vraiment il y a valeur à Fali. En tout cas, les locaux, tout est important. Moi, je n'ai pas de silka makasi. Moi, je n'ai pas de kota ba live nanga. Est-ce que tout a grandeur à Fali? Obi nga na ebi grandeur à Fali. Na loba un jour émission na yo. Na mona grandeur à Fali na rima ya mana Congo Brazzaville. Oh. Quartier la terre ayé. Na émission avenir Kangama la bac. Nini moya ba militaire za na Brazza et Kanga pointi coin. Muto ko tete pour Fali azaki wana. Plus na lobi mais moi mobali oyo. Na yebaka un jour. Makamne ko za la bu. Donc il leadership wana, grandeur wana Fali za la mungene depuis Talalata. Tala niveau depuis Talalata. Si on t'a dit na ba orchestre ba quartier ba commune. Si on t'a dit batu oyo ba réunion na ba orchestre na ba quartier, kabasa la tikola réunion te. Orchestre ba ngiringi. Mais Fali na orchestre ba bandal, et kota studio ba beta ba concert azala na Kombo. Le seul musicien ba benga il transfert le plus cher à Nelka. Moi na moko l'équipe na nyoso na Valère. Yo siko ba waro to za na muto bongo. Non, mon bêtise, mon na TikTok, na est-ce que ça rappelle pas Wario? Pour bilo musupe to obi biso to laxi ba to kolata mayo, kolata logo ya événement na biso. Au moins na mutu muso azane février, azane soki nini, ala tika logo, abande pe ko kota na kati ne, ponga na kota na kati. Au koti be na kati ne ba photo ba vidéo, infiltré. Soko pe no za Wario. Balobi likamo bo ekuna, na mise ba mona bango na ba kwado na bango. Yo, bino bo ya okota bokoti kuma Fali nde. Tout ce que nous mesure, Fali ko to yebe to yeba munene to bene. C'est ça. Mutu mundele ba fama ja makwe ba dandi azali parmi 50 personnalités influentes en Afrique. So mutu bo ko zo kitisa ye na mise mo ba beta ne ba nzembo suka na okaka awa. Azana tela ba nzembo te so kati ka Côte d'Ivoire, c'est difficile de chanter, les gens sont assis. So ba kati kuna azata na ba Bonsoir au comparé tout tika na biloko ba wario. Et ça la kitoko te surtout biso. Na miche nanga na ba to za na TikTok. To tika biloko wana. Voilà. To ko maloko ba fanatique musute likambe ko ikabo boyambi bo bandi ko finga. Ba wario to za na comportement wana. Faut que ils sont Fali à l'équipe ba musicien nyonso. Fali et puis ba musicien ka Congo te. Ba musicien Europe, on musu ba kola ba 3 ans ba kenda 3 ans en Europe. Fali à l'équipe bango. Mais on va faire la musique, mais on va photo, fallait ça congolais. Fallait à place où batumbara d'endona poso. Na qui est à Paris la défense. Fallait à place où industrie musicale en boke ezala raté. Droit d'auteur l'aime souper à mayouya. Mais les lois a fallu wana ce que tout ngato quitter point. Tout ça ngato quitter pourquoi ba wa tout ça ça na comme ça et puis na bi ke ebele na kati pe peut-être cause ba warrior te. Bon monité alobi na bino ko tuke mai soki ni mai esalini. Bon, les question de mon tournango, na l'année par rapport et puis, on comprend pas on repérer mon ligne ba live ya bato oyo, bazo lo bela falite. Pour que na rakosa là, ni ba calendrier ça ba tourner ça. Le bela leader na yo. Na ko dans les cas live mon na ko ba wa bo bi na live nanga. Oh, wario yo ba ko benga na live amu. OK ko sala ni. Chaîne à mana ezali. Les chaînes bande ko na biso ba lobela biso ba manuela kitoko bazali ba défenseur bazali. Ngai koko na bino nazali bande ko na biso bele basa. OK ko sala nini ko komi ko fanatique ya kabasele basaka Yesu na kende wapi ye na kende wapi ye mitele ngana. Et ça la sens
donc bawa tozwa conscience wana tala po mona ke Fally Ipupa a considéré biso alobi bopona topona surtout à côté communication non reposer très à l'aise non na mona artiste bongo te azotala vidéo na nazolia elobela Fally bakisi guya biloko na bandeko bien elobela na zokola ke artiste professionnel alobi na lingala po ba artiste mosusu même kabasele ata alobi na lingala bagafka ezala français mais toza na communauté congolaise Fally baka lingala lingala Kinshasa bazala wana Fally alobi na lingala mais on sentir que message ya kitoko on sentir leader aza na charisme mutu mo on bazo forcer ete so teli kabasele on basimela ke papier mo boye aotanga et biso bato umena na musalo to ebi ndenge ezalaka basimelo pena boye otanga soit na ordinateur otanga eyebanaka na miso Fally Ipupa bazoloba ngo na motema na ye osomona message ya kitoko eleki pena bongo donc toyebaka qui est Fally toyebaka pena topona et puis alobi mikoleze ebele te donc lundi déjà photo bapesa déjà place au concert bato mosusu bazoloba Sainte-Thérèse Sainte-Thérèse bon eza opinion baninga mais nga natalika nga nazotala biso tolanda bawarrior nazotala ndolo kaka ezodomine mais ce qu'on nga mpe na mekele na kosola lisola ndolo ndolo eza domaine militaire toboyi te Fally aza artiste peut-être bakopesa ngo mais ndolo eza domaine militaire eza na warrior mosusu aza lokola nga na yo te aza occasion la misu mpe ya kokende la misusu bamilie wana te aobanga wanaka mwa parenthèse na fongoli ndolo eza espace abie eza espace monene mais eza na warrior mosusu amonika basokoto bamilitaire ebadimama basimbi ekutu te teni te basimbi ekutu te oui parce que bawarrior tozala bawarrior ebele ya sorte nyonso ye mo papa aloba tozala bawarrior mosusu bakokala bango makambo te eza bawarrior mosusu babiso bamoto gashi na ye tozo comprendre mais mpona sécurité d'abord kuna déjà likamba sécurité to longola parce que kuna eza policier te kuna eza chikata na chikata mais ye moko papa alobaki déjà place tokopona bakoyeba ndenge kobongisa na équipe bako-organiser tokozala à l'aise nyonso koleka mais nga na moni mpo ndie mpe kaka ndolo yango ndolo yango mpe papuye mo mpe ka nde moto apesa ngo mpe kaka makambo mais alobaka ngo na stade de soki eloko ekambusaka soki abeti na ndolo akozala premier musicien du monde abeti na aérodrome place pepo ekitaka Fally qui est le tout premier artiste congolais en tout cas soki abasele olandi fo bapanzela nga na ye kolanda ngo komeka te soki olandi challenge otobunda alanda ngo te mais fallait aza guide ya musique donc soki ate date baza obligé kolanda batingama mutu bongo te alanda te totikelaki ye oyo adiembelaki biso double akendaki kotia soki 3 sort nango lelo akangami binemi na baproducteur akangami binemi na bato abengisaki mwana wana mosusu abengisaki ake kotutele bordi oyo ayaka bilamba mokusa na stade marathi komona oh là là donc mboko oyo so Fally azanga te mais son niveau asoni oyo tomona na bamisi ya Congo misi alinga matapode mbula ebeti 10 minutes akati concert donc nga nde naomonela nde ndolo wana kaka mais alanda nde te bosolandi Fally te bolanda nani ya mwana mpe sous problème ya mwana sous problème siko ntango balandake bandimaka omoni kondima ezaka bien omoni ntango Fally akendaka Paris la défense fallait pas baloba makambo nyonso balobaka malgré lelo ekomi lia doni sa mutu eke koto lopele eke koto katikati eke koto Paris la défense première fois nango na Paris la défense ekataki modele etamsola classement baonde basala te configuration nini oyo oyo ebimi sika wana oyebike Adidas arena bashaza kokomo arena de la Chapelle kota ya Google ntango bolanda Fally bozala na respect na ye parce que ye lelo malgré ya boyine aleka émission boyi alobi aza guide te guide azalaka menga yose Fally Ipupa guide moto akoma mito guide akabwana guide akoma matalana na mwasi bo guide tokozala guide bongo yo nde guide Fally yo ndo oza guide babili botika azalaka guide mais mo tondisika azoboya yango azoboya po aboyine komitombola moni Fally bato ebele bayebaka te simplicité wana akoya mpe koleka na émission alati mpe
ba galon couronne biso ba waro na simane pa tumbi ouais ba muso ba succès fala za nango lelo so ba pesa compte artiste moko ya Congo ya to suka wa non sur le plat ko bota ba comment na ba 30 bana 50 bana na succès fala za nango lelo soki succès fala za nango lelo mais c'est Congo bazaki nango impolitesse so linga mateli sous makasi ya ko manquer mikolo les gens de bakomi ko bongisala mikolo bakomi ko loba mikolo malanga bien pour succès zate bazala kana succès la ka bazui succès fali ba lati sika ba mutu moko ba fait jaloux deuxième version ko yemba parce que c'est la mikolo ba prière bango bon normalement tout ça na pays moko mutu alingi finga ngalobi to bongisa est-ce que fali double discours wana linga ngote donc ba landa fali bazala na respect na ye et puis biso mo pe ba wona to mona peleke ba Hollande parce que quoi na bango na poto balobaki yo mutu soko ozosa makambo azolanda te oza guide te oza guide moko sa bazolanda te mais lelo oyo génération arena génération stade de martyr parce que stade de martyr evandaka bane na bane donc fallait ça déjà guide automatiquement fallait ça déjà guide mais bazala na respect na ye donc c'est un peu ça. Sinon, ça fallait tomber annulé que concert est annulé, tout ça reporté. Mais il fallait ça lui rattrapage pour na lancer message oyo. Sinon, ça fallait sagesse ou ne fallait. Côté non non den. Na lo bana mino chef na émission fallait za mona ndako. Kende ko tuna bien na bi ke ba mana na boduga ba yebi parce que bango ba umeli na ye. Fallait pour pas kenda ba internat. Oni pas no ba kenda ba internat. Parce que ma formation mon robot ba ministère so ba na ba langage mon so ba sengi mo konta boka to sengi autorité mo eloko apimelier akebo kele mo kila aketina ba fanatique ne ba finga on est en banila qui concert on était que kibo moto eza aloba eloko te biso pe ba fan so to zaki lo kwa bango to kepe to sali mobulu poni boboyi ndenge bango kuna ba ko pousser na makasi mais silence on les aki pona ko laksaki au-delà de tout to baso kamba biso Congo ezali ya biso oui mais ba konzi bazali yoko moni silence wana avant ndaki na epona ko respecter et puis bango mo pe batali ouais ba on ba konzi ba dirigeant mboko batala ba non fallait azana ba femme et puis yemo kaza respect pour fallait dans la vidéo mo tatina ba femme ba finga autorité fallait dans la vidéo mo boté to yemo ka tutela ba autorité bordi fallait dans la vidéo mo ta senga maman Denise nyakiro na boka ki libanga maman zo le sanga tendengeni obi na ba Rwanda eza prison ok. Moi, c'est chef de l'État, c'est un bon aliment dans le podium. Oh. Et bien, au Kangayo, mais c'est bien qu'on va mériter prison. Mais chaque pays a la culture. Non, il y a fanatique, il y a musicien, voilà, qui en tout cas, pendant Ayemba Kayo, Tala Makambu Bazo Sala. Ah! Donc, Bino Boyemba va condamner, il faut pas retirer la Bino Makam. Mais or, qui va condamner Baza Maïle, Batala Babi, il y a même dans la francophonie. Bah, ben, ça 40 pays. Batala Baloba. Nani encore que ça soit sonité. Nani encore c'est difficile de chanter, les gens sont assistés. Fali. Molongolisoni. Molongolisoni. Alongolagas. Netala. Ah te fali. Maman Monique nzamba pambolo. Yango na mintu na soki maman Monique abuya ka buto pa Foster. Congo na Afrique na monde ngeza na fali. Quel risque nzambi. Butu wana soki ka maman boyaka. Toza na fali te na mboko. Makoka ba warrior. Tu n'as pas tort que la temps va faire la billet. Nenga répondre moi na moi si on a évité l'em suma na buduga ordinateur parce que alingane ba komba batute omoni muntu so asali geste bien to tika ko lembisa ka bato moni makambo ba sala ka pona fali pour passer la rangote pona matala nati asala rango pona ko sunga yemo ka lobango kuna TV que tant nga na zo beta musique na zo ke luka mutu mo apoto ayena zo chemise na zo parce que akola ayebi réalité wa comment mutu apesi mutu cadeau moi na moi c'est moko yé na live na yo oyo ozwaka mobile en charge mobile outi banda Afrique na mongo na yo ba belle famille na osombela ba mituka po mobile lingo makasi mais ozangi mongo ya kosombela moi na moi si on a vélo oyé na TV pour odiminer bolamu oyo mutu asali lelo faut fallait atiki ko sunga bato zo sunga boko benga ye orgueil o bino bolaki saka ye azaka fier intel nda kabaka. Mais autant l'entourage n'est pas tant moi na moto, tozo ela la bango ba soupa malewa. Et ba ta manya nganda jongo. Ozomona. Donc yo ser na bisona en passant pele ngaka na zongi seki bo moto. Moni ki bo moto eza malamu. Tango ser wana obi na landa vidéo ne première vidéo na tela ser wana bi ba yibi nga vélo.
moyen tambola ezate aya ça la même ba challenge ba musique gospel wana mais mutu wana pesi vélo te mais fallait pour pas apesi oyo on donne ce qu'on a fallait apesi o azana ngo allez yo yebi vélo wana ya che wana na Kinshasa otambola ngo wana to solo na eza na sens te vraiment eza na sens atata mukete au moment où l'aime sous peut-être bino makamno surtout non ça fait très mal au cœur lelo makamno fallait ça là ce que zaki peut-être ba musicien mususu mais comme ça ba banzana voilà c'est un peu ça mola mo fallait to sala na éviter wana ezako ezoko lembisa fallait ça na bo asala ba mola merci maman na no ke siko oke loko lobi donc eti ba sala ka bongo nde pena po eti ki sa fali ko sunga tala ti pe manye fala mema ba journaliste ba ke teke na memi bino boke saila nga musala parce que ngala kanga maloba na lobaka adi bozala ba témoin ya événement mais bato baye tala kutu bato memaki ba osala musala te wana ba osali ba lembisa fali atika kosunga baye koto oyo fala ka bibi loko na goma tala kutu asali kutu boye donc ozolinga botikisa akosunga kaka omoni mutu abotami omoni kokaba ez éducation mais apparemment personne peut se force pas ça mais si kokaba ez éducation ma monique n'a pas forcé personne ba ebisa ke liaka na baninga lelo fali so to bito bolamu o fala sali lelo songa na zanzambi asa muto otema na mulongo te parce que bato ba préparer bon pourquoi baza ba inconscient maman comprendre fallait ko sunga kaka tant que asa na mutema na ko sunga kaka leti mwana mwasi wana na ozuboya kuti kotanga komone azona ota mingi ya kozwa charge mobali pa uti ozonga tala niveau na ndenge kibomoto mobali akimio oye na réseaux sociaux nde bamahabo kilo bazuzi ya nzela tribunal ekatelo likambo alesko yo koya kopesa mutu leçon morale oya kopesa fali leçon morale eza na sens ata mais tout le monde peut faire amema ba journaliste na Paris la défense ce qu'il fallait même ba journaliste na Paris la défense te ba artiste oh ba so na fali amakomazo ba koni fota oh ba musa so ba mema ba journaliste na bango yo kanisi Virginie Manganga natanga ta kombo Virginie Manganga ta kena pota 4 jours après ça va falloir merci tika we banda batu nyonso to balobaka wana so ba kena poto eza grâce à Fali lelo et puis fallait au moment anome ba journaliste abakisaka na litabisi amemi batu kuna komi obike kuna ndeko moka lobango to beta masolo to tonga leader na biso ke nzambe fallait memi na sayot ba beta lisolo na tala vidéo na te na sayot sika boy fallait memi obike leader na sopene conseil ba kelo côté ba so leader na batu bakenda poto ya 4 jours musicien ko tumta memi bango te mutu mo ba okeli bango mawa to komo sambela nzambe bazaka bandiko na biso bakitaka muto mona bango 4 jours ok ya 10 jours bakanga 4 siko 6 jours etikali moteke bokosome malamu te donc lelo so otali lelo tomoni frère na biso amemi pe nani ndeko na biso Pacheref ndenge aza na portefeuille baki merci Fali po Fali mutabanda mais c'est ça Fali lelo atali ça dit omoni Fali na uto beta lisolo na émission mona bi Fali aza lokola arrivé à Claude Leroy na équipe nationale akomisaka ba Roma to mona ba biscotte mbala ba jika abina longo na bino complexe na photo moni tango bato ba poto baso ya ko beta mosaka na complexe wana te ya bo Fali lelo même ba journaliste lelo afie comment wewa pourquoi ba warrior mais do elekelanga on se fait la sala pourquoi on balanda comme ba journaliste na poto balanda ka Fali ata ba date bakoma te ya obi poto fallait autokenda obi biena na mwana koma komi obi nombre de personnes fallait même kiona bango bandalo no bike obi ngana kima na nova na bandalo yebi obi na kima ko bandalo etikala vide amemala ba vie na ye o katika pe ko yemba la bango ko wana siko yebisa motema malamu wala efali yango na biso fait suka ngana biso kaki fallait yenda za na Yesu okay mwana nzambe soit yemo nzambe. Voilà un message na batutu ba occasion on peut bazi occasion ko landa biso na ba warrior de partout ba concert ezali ba tourner vers partout ba so ba billet message pour ça ba warrior tous à la focus plus au moins tous à la 11 date fallait pour ba baxi sous pour bande ko Amérique bazala ba date de bango Europe ba date ateli biso na Afrique abi oh ba ko tika la boyete ba nila ki concert allez tika nga pena pesa bango charge tous les warriors ya ba continent nyoso lelo mutu na tozo se retrouver na bato binga mutu mo Angola
abi azoya ka concert en dolo nayebi si bato boza na baflat na bahotel bosala sold out basala sold out kisangani na minute na otosoka na bawarrior ya kisangani bazoya bawarrior ezaka ya Kinshasa te bafala tika bato na soif ya concert mais oui fale eza elenge esilaka te nasi nalobi yango mwana soki abotami ayebi komba mama komba papa komba fali ayebi komba bato misato fali pupa tozala badate na biso bawarrior ya Europe totala soki boza makasi boganye Amérique mais Amérique mpe bokeba na bawarrior ya Europe challenge oyo toyebi ke bato bakolandango biso moto opesa bafanatiki gu mage bazwaki radio baotambola nango bamo mosu ya miziki banzembo na bango bayebi yango te biso moto olakisa bango na Paris la Défense tolakisa bango na baconcert baotya boye lelo toza modèle toza fier lelo bafanatiki oyo balakisi bafanatiki ebele ndeni basoutenaka artiste na bango tosoutenir Fally totika kolanda biloko mwa mike mike oyo moto alobi kaka boye toyei kolanda ngo tolatisa ngo Fally te toyeba niveau Fally s'il vous plaît badate na biso ezali surtout que na France wana eza nzela ya Stade de France Fally azosala azobeta tourné wana mpena mpo tokende Stade de France parce que Stade de France wana bobangisa nango bato et puis Fally azobeta Stade de France format mosusu ya sika baartiste ebele babeta format 70 000 places kende na google kende kotala nsima mpe bakata Stade de France wana omonaka nga natala fort donc Fally mpo stade azobeta version 80 000 places Stade de France ezali mpo lelo musique à Congo tolela lisusu te keza na ghetto faut c'est monsieur si la so Fally pas mettre Stade de France abi ya biso ba tout c'est bon là dans le Stade de France tika ya pas là comment ça va tika Stade de France baza sika Hollande te Paris la Défense kutu balandi te yo kasi balandi wana OK moi dédicace ça te pour ça merci beaucoup na directeur na biso Edi Badiata motema ya mama Nana Boduga on a chaque fois de émission basala ba mbule bele baliaka eloko moko ser na biso média azana vidéo ya scandale te na internet aza maboko pembe azana vidéo ya scandale te na bango na émission nyonso donc kozala na ye en tout cas la félicité qui na musala ça qui na ba concert na biso asuka surtout à Paris la Défense Paris la Défense na oyo ba lion oyo ba live on sentir mwana mwasi na kati ya mibali siko lelo bato bayaka omoni bato bayaka Edi Badiata sali bo mwa fuluka chiba uchelu mu pongo mu lowa ni mishi mi patuka so bo yoki te bo luka interprète bozo loka na milingi ezo bima bo luka ka nini directeur le plus frais au lelo yo avandisi makambu bato ebele bazoreve badirecteur na bango bakoma bongo bazotambola na bawewa responsable okomona mwana mwasi mo boéclairage kote ezomona na bien te na émission bazoya kofinga c'est pas bien bambote ebele surtout na couple wana pena il faut tohonorer bango bawarrior il faut protéger Fally Ipupa y compris na bato nyonso bazalaka na Fally ngana na bango soki otouche Fally otouche même tina singa bilamba Fally atandelaka donc osonela singa bilamba Fally donc c'est un peu ça merci beaucoup na maman Nenette Tamadinda ajo merci na famille na nga nazalaka na bajika te Fally Ipupa apesanga bajika omona bengi nga boye koko bawarrior provision esili nazolia mbongo omona toto mo boya koko bawarrior yoko to Fally ayebi hôtesse koliaka mbongo Fally naliaka mbongo Fally par correspondance mais papa lobi mo to bawarrior to za famille et puis nga na nonseka na mbongo ndeni nga naza fanatique nga naza communicateur te ni journaliste le fou du roi donc c'est un peu ça voilà merci beaucoup na sœur nanga pe Chantal Bomolo Chantal Bomolo tafutaka nga pena avant afutaka pena avant sœur nanga salaka bongo o bébé moi te bikolo bébé mais allez aluka miliki merci beaucoup na maître Junior Mukuna Toro et merci beaucoup na cocodilation opérationnelle toujours opérationnelle et merci beaucoup na sœur na biso moko ya Warriors Lisette Kabunguwa kwetu machi wa mumenu kwetu katu jimini malgré na koma mungala pour Fally Ipupa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour la confiance et fidélité. Merci d'avoir tous vos actifs vraiment branchés partout. Yakolanda. Émission a dit notre réseau qui n'a dit nous à l'élo. Là, je dis merci à toi, Kaskasiri Kapoise, notre partenaire officiel. Votre matin, le prix Nobel de la joie. Il y a Fiston Bocho, et merci pour tout, papa. Donc, vous s'abonner massivement sur Nana Boduga Télévision.
et puis merci na bato tout bolinganga nana bola la petite nana moi la mana donc bon ba encouragement na bino ba remarque na bino tozalaka mpona kobongisa mpona numéro plus 243 81 0027 431 plus 243 81 0027 431. Voilà, retrouvez-nous à la prochaine. Bye.